Bomoni toza bel et bien na hôpital. Et pas wapi sangwe tamboli mokili mobimba balobi boye ba misusu basi bakundi ba misusu ba soki wapi. Na ça qui bino awa na radio lokole za la pièce contre pièce. Pembeni na ngai bozomona kulotu ya limos to ba star ya munene vedette ya munene. Oyo makanti ya bato za makanti ya nzambe te. Kulotu ya limos yeyo en bonne santé il est là. Bana kisasa bana bona ntie kulut baotala yo. En tout cas bako sabinote zwa information ya bien na lokole yemtaleka kao me wolanda te muto auto te kama tembela zoleka o na yoki ya nimosimo et puis boso bakiselanga bambula gaza ya lelo te voilà gana ça voilà na ça vraiment merci na bana Congo nyonso mpona ba prière bosonginga tina komi boye nazala na soins intensifs si na bimi do nazala na hospitalisation normale nazolanda ba soins donc danger moko eza te o na butu na yoka mokusa one eloko te je suis là kuluta sawana yani mos na bino boluga yeyo Jani Fai Mobutu. Jani Fai. Yendi bosi yeyo. Oleli. Jani Fai. Domaze yeyo. Domaze. Nanga Timbantege René Molimbia. Oni Papa Lobe. Yeyo. Jamolai. Edith. Mama Bomengo. Atrabasa ba Maurice Ebele nazana donc bocham temanente danger c'est lungwaki omona uti place lo ya soins intensifs awa donc eza no calme na fin nanga parfois par jour motonga moko zero uneza lagi omona parfois 17 tonga place moko. Voilà, donc bande ko bola biso bomoni ya ki bayito ko ya to soana kulutu bomoni yandi mos star na bino superstar na bino vedette na bino yeyo oyo aza en 20 baki donc ndenge yezo atunaki ba disciple mama wana bozo luka mutaza bomoyi pa ba woyi ndenge nini yeyo en bonne santé yeyo bomoni toza bel et bien na hôpital. Et pas wapi sangwe tamboli mokili mobimba balobi boye ba misusu basi bakundi ba misusu ba soki wapi. Na ça qui bino awa na radio lokole za la pièce contre pièce. Pembeni na ngai bozomona kulotu ya limos to ba star ya munene vedette ya munene. Oyo makanti ya bato za makanti ya nzambe te. Kulotu ya limos yeyo en bonne santé il est là. Bana kisasa bana bona ntie kulotu baotala yo. En tout cas bako sabinote zwa information ya bien na lokole yemtaleka kao me wolanda te muto auto te kama tembela zoleka o na yoki ya nimosimo et puis boso bakiselanga bambula gaza ya lelo te voilà gana ça voilà na ça vraiment merci na bana Congo nyonso mpona ba prière bosonginga tina komi boye nazala na soins intensifs si na bimi do nazala na hospitalisation normale nazolanda ba soins donc danger moko eza te o na butu na yoka mokusa one eloko te je suis là kuluta sawana yani mos na bino boluga yeyo Jani Fai Mobutu. Jani Fai. Yendi bosi yeyo. Oleli. Jani Fai. Domaze yeyo. Domaze. Nanga Timbantege René Molimbia. Oni Papa Lobe. Yeyo. Jamolai. Edith. Mama Bomengo. Atrabasa ba Maurice Ebele nazana donc bocham temanente
danger c'est lungwaki. On a où tu places là il y a soins intensifs. Awa donc ils ont un calme na fin nanga. Parfois par jour, moi tonga moko c'est. On est allé au moins parfois 17 tonga place moko. Voilà, donc bande kobola na biso bomoni ya ki to koya to soana kulutu bomoni yandi mos star na bino, superstar na bino, vedette na bino, yeyo oyo aza en 20 baki donc ndenge yezo atunaki ba disi ba mama wana bozo luka mutaza bomoyi pa ba woyi ndenge nini yeyo en bonne santé yeyo. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kolimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Voilà.